Allo bandeko mbote nzambe ya pambola bino bomoni mwana na mbujimai malnutrition ndenge ezotungisa ye bomoni pe papa oyo muluba na Kinshasa ndenge azako ndenge groupe na bango na ba Molière ba binaka bamona keloko eza te tokomona mwana azolela kuna eloko aolia te kote oyo balobi tata mobimba ye likambo te mbote zeno mbote na bino bandeko bino moto mesala kolanda nga c'est vrai que kamwa absence yalaki mais likambo te nazongele bino après oyo na kotia mosusu après na banzi lobi na kotia makambo nzambe po ba réclamation eleki pe kamwa tolanda. C'est un joli coup de filet réalisé par les hommes du général Silvano Kasongo. La police a mis la main sur des ressortissants tunisiens dans la commune d'Engalema qui tiennent ce que l'on peut qualifier d'industrie des catalyseurs. Cette pièce automobile servant à diminuer la pollution produite par le véhicule et qui est actuellement utilisée dans la fabrication d'une drogue hautement toxique appelée à Kinshasa Bombé. Le jeudi 26 août, le commissaire provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, les dealers et les consommateurs des bombés. Bon nombre de dealers jouissent de bonne fortune qui les permettent de se soustraire de la justice par la corruption, alors que la police ville de Kinshasa œuvre en parents pauvres avec les moyens de bord et se trouve dans un dénouement total. Pour ce faire, nous nous permettons de solliciter auprès de votre autorité un appui financier pour nous aider au recrutement des informateurs afin de réduire sensiblement la consommation de drogue dans la ville-province de Kinshasa. Encore ces Tunisiens, c'est depuis plusieurs années qu'ils sont dans cette affaire des catalyseurs qu'ils envoient en Allemagne. Écoutez, nous sommes encore dans les enquêtes, comme nous avons saisi les sacs. On va voir les documents et puis on va les envoyer au parquet. C'est le parquet qui va décider. Le gouverneur sait déjà quelle peine ces gens méritent. Et puis, Bana, la monimingi santé, c'est bibi, du coup, on a bino. Bana, oyo, tokotala na ba famille na bango, na ba tata na bango. Oyo, famille, arrondissement, totindi na kanya makasese, bango, bakele pe kosa bilanga loko na bino. Mais bino, oza okende, kosa bilanga na kati, na kanya makasese. D'abord, ba PV na bango nyonso, ezali, et puis commissaire provincial, na service national, kosa sabino boke kosa bilanga. Olie bo bebisaka ba nawa, oke bosa bilanga kuna mpona kolesa bana. Cette drogue bombée fait des ravages à Kinshasa. Selon plusieurs sources, elle est aussi consommée à Goma dans la province du Nord Kivu. Bandeko Nabanzi la nouvelle on a besoin d'en déjà. Moi je ne fais que vous rappeler oyo et uti koleka mikolo oyo Nabanzi bomona Kinshasa likambo oyo likambo osaka nango te bana bakomi komela biloko mabe baza ko telema a préféré amela eloko ndengo wana que asalika mususu eloko kolia ezate tout ça. Voilà. Alors bandeko tokotala eloko moko awa concernant église kimbangiste. Église kimbangiste, ça fait depuis 1965 le 24 novembre
65 après coup d'état ya Kasavubu. Église kimbangiste nous fait que décevoir na bakonzi oyo ndenge esali na bango eza mabe, mais église catholique amona onka mal, pardon, église kimbangiste, mais boyoka nanu bongo to meka commentaire muke mama depuis Congo banda yo mna église kimbangiste telemela pouvoir tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place ye nde biso tolandaka église kimbangiste ekoloba wa kadima aza kende na biso mama babomi sur Denis Kadima. Il ne fallait pas que l'église kimbangiste puisse communiquer sur Denis Kadima. Au moins sur le pouvoir, l'église kimbangiste a toujours roulé pour le pouvoir. Maman, depuis que Congo est banda, il y a une église kimbangiste était les la pouvoir. Mais le bas la pouvoir. L'église où était la pouvoir, c'est toujours l'église catholique, c'est l'église protestante. Il y a une salutis, ça va tellement la pouvoir. Au monde déjà ba bengo banani ba imizo tellement pouvoir ba kimbangisa c'est une grande église mais ça a toujours roulé pour les pouvoirs tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place ye nde biso tolandaka quand les chefs spirituels disent que Denis Kadima azali candidat pour que azali candidat pouvoir la preuve yangwana. Voilà la preuve, Azali candidat à pouvoir parce que l'église kimbangiste a toujours été une église pro-pouvoir. Tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place ye nde biso tolandaka. Et quand les chefs qui y avait l'église catholique dans le non, il y avait kimbangiste à sa candidat na biso. J'ai dit quand la moni communisme bien preuve yango. alobaki babi alobi po couper court parce que robaki autina idée na lobelio Denis Kadima il fallait pas église catholique église kimbangiste communiquer sérieux babomier église kimbangiste c'est une église qui est pro pouvoir a télémela jamais pouvoir azara toujours na pouvoir par rapport à l'église catholique tofingaka gouvernement te tobundaka na gouvernement te mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazokangama na bato oyo baza kocontredire makambo oyo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini ntango bozotambola contre doctrine bokomi na doctrine mosusu tokosangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation ngai nasepeli la grande preuve ezali ke moto azali moto ya pouvoir Denis Kadima et puis mama moto wana azali catholique eyobi te Denis Kadima aliaka communion na bandal na Saint-Michel ngabo la bandal il n'a rien de commun avec l'église la religion kimbangiste il n'a rien de commun ngai nasambla na Saint-Michel tonaki na Saint-Luanga jour mona mona kote kuna azolia communion. Donc, dis-moi, est-ce que l'église qui mangue, c'est pas la chose pour continuer à bango? Parce qu'on n'est pas mélanger, on n'a pas mélanger à bango, n'a pas religion mususu. Jamais. Allez la communion, c'est Michel la bandade, Denis Kadima. Allez la communion. Quand est-ce qu'on est kimbangiste? Donc, ma fin la bêtio, dans la bêtio que nous Denis Kadima et les pouvoirs. Gaï n'a pas la communication, il y a papa Simon Kimbango. À établir noir sur blanc que Denis Kadima à la limite de c'était preuve ça là qui te montre être en preuve te montre être en preuve ou preuve ça wapi bon la sabi soit allé monter pouvoir bon la sabi soit allé monter pouvoir preuve ça la quitter son patronyme mais allé combo non mais il est patronyme par exemple luba té tango papa ya église catholique Simon Kimbango lobi aza candidat na biso na tena moto na ngana lobi bakimbangiste bazalaka jamais en contradiction na pouvoir tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place ye nde biso tolandaka tofingaka gouvernement te tobundaka na gouvernement te mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazokangama na bato oyo baza kocontredire makambo oyo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini ntango bozotambola contre doctrine bokomi na doctrine mosusu tokosangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation
tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place ye nde biso tolandaka. Bandeko tokomeka mwa moke kolobela likambo tato alobi ndeko congolais alobi vraiment un vrai patriote. Bandeko ngaza mkongo tangu bazoloba papa Simon Kimbangu a mkongo tangu bazoloba kimbangiste ebanda epai ya bakongo. Un des parents ya Kimbangu Akimanianga Mususu Muntando. Voilà, parce que Bisingombe est coloté. Mais bandeko Costa oyo me bisimo ba Congo to sala yango. L'église kimbangiste ne fait que décevoir le Bakongo. Et puis ça biso soni na mawa. Bino mutolandanga boyebi kenga za juste na toujours côté ya vérité. Soki côté ya bangala kama mbebe ali na lubaka non eza malamu te. Soki côté ba luba mbebe ali na lubaka non eza malamu te. Mais pourquoi sikoyo tango e concerné ba Congo mbebe ezomona na clair e ngana ke lobake eza malamu non. Papa di angenda babamba kai mabanga pona nini? Parce que mboka eza kokufa azolobele côté. Mboka eza kokufa azolobele côté, alors peuple a décidé qu'il faut bamba mabanga. Parce que yom tozo benga ima éminence diangenda. Mboka ezo kufa na niveau moko ko sakana te, il parlait pas, amana ba rien. Au contraire, bazana mobutu bien. Donc peuple a sakana kité a beti mabanga. Voilà. Donc, à mériter qui yango. Tant que vous êtes responsable spirituel, si quelque chose ne va pas, il faut parler. Il faut parler, nous parlons. Pourquoi ngata matanga ya belle famille islamique batozo komelanga? Non, kokendete. Pourquoi batozo komelanga ngo? Parce que que nazo ba risque ko sakana te na makamunga za koloba. Jamais Église kimbangiste ezala en opposition na gouvernement dictatorial. Gouvernement oyo eza ko boma batu kimbangista kana simana ye. Mutu moko ko contester moi zate. Mobutu a fait 32 ans ya dictature. Mobutu ye moko lobaki ke ngai miso ga. Mobutu ye moko salaki ke après avant 6 mois ya pouvoir na ye à pendre batu. Mais mutande ngwana yo mto sambila kanzambe. Okoza la jamais pour rien. Ngai tina kokufa na kolo balika moko bolama mobutu te, ata moko na kolo bayango te. Parce que mutu aza na amour du projeté. Olo ba komne pourquoi? Ya malamu pourquoi? A cause na de makaba malamu, mais kula pendre batu atengisi makila. Jamais ngana koza pour rien, jamais. Ce qui est cause pour mutu azo tangisa makila eza yo mengana cause la jamais pour mutu wana. Kimbangu papa Simon Kimbangu akufa pour la justice. Papa Simon Kimbangu akufa pour le peuple africain azala libre. Papa Simon Kimbangu akufa pour l'amour du prochain. Mais oyo bino lo baka lelo yo eza ki papa ki Simon Kimbangu taloba yango te. So mo konzimoko yeboye, mo konzimoko ya merde. Aïe pour faire souffrir Batou. Ah, papa Simon Kimbangu alobaki na quatrième. Tout ça sont des mensonges. Et c'est un mensonge. Moutokwa kolobela biso vraie vérité. Yamaloba papa Simon Kimbangu. Et c'est là qui Emmanuel Bamba. Mais est-ce que nous sommes Kimbangi sa zolobela Emmanuel Bamba? Pourquoi Kimbangi sa lobela Emmanuel Bamba te? Tout ça ba certaines vérités biso ba Congo auto yebi. Toko lo bango te poko bimsaka ba dispute ba querelle. Jamais te yoka na kimbangisi bazolo ba koma Emmanuel Bamba alors que premier mutu oyo azala na kimbango tina prison c'est Emmanuel Bamba. Donc soki kimbangiste salamaki eza na mokonzi alinga ko za Emmanuel Bamba. Yebi histoire, biso yebi histoire ngala mu Congo.
Mais Emmanuel Bamba va bomaye. Emmanuel Bamba akufa pona nini? Emmanuel Bamba akufa pona nini? Totiki bino bolobela yango biso tokanga matoyi. Mobutu abomi na ndenge akosakana te. Soki lelo toza boye, c'est à cause ya ye. Abomi, surtout bako, mais yo surtout mo Congo, oko kotela Mobutu te. Mobutu abomi Emmanuel Bamba alobi na ba papa oyo biso balela te. Ba oyo balela abonga bango. Ba oyo balela abonga bango. Donc bino ba mikolo musu boza na kimbangise boza ba mikolo ba musu kolika ngai. Do boyebi histoire kolika nga. Emmanuel Bamba ye pesa mtu yake nkai pesa ya papa Simo Kimbangu. Mobutu abomaye apekisi batu ba meka kolela yete. Oyo balela kaye abomaka bango. Ngai bi histoire aboma bango. Ba parla na biso ba kumi kolela na mayele ba mama ba na mayele ko bomba ma bazo kolela. Alors mais kimbangiste na sima ya Mobutu. Mobutu a contribué na construction en Kamba. Donc, ceux qui vont continuer le pouvoir, ou y'a ba dictateur, ceux qui vont passer le mbongo, peuple, ou bazana ki bangi c'est assez, balia ka rien. Kaka bino bozu mbongo na bino boleale, boyebi si bango bo voter. Tu parles de doctrine. Qu'est-ce que tu attends par doctrine? Doctrine, nous avons contre ma gouvernement. Quel gouvernement? Gouvernement, oh, yonzamba ponaka, oh, bazako respecter justice, oh, papa qui Simo Kimbangu banango loba. Oh, papa Simo Kimbangu abundela ki. Peuple azala libre. Oh, yo, azopo mboka après Mobutu. 32 ans. Congo central Mobimba contre Mobutu, sauf Église Kimbangiste pour Mobutu. Kabila le père Toloba était pas à Oumena répété. Kabila Joseph. Congo central. Ba bomi ba Congo ya bundi ya Congo. Na ba Congo o basaki na ba bundi ya Congo te. Kimbangiste aloba te. Est-ce que Kimbangiste aloba? On a religion modèle ni siko. Ah mais non. Religion nyonso. Et pas y batwa kino sambelaka. Bango eloko liboso. Nzola, l'amour du prochain. Mais tant que religion est un amour du prochain, pourquoi? Maintenant, quand on a battu les fanatiques, il y a l'église, mais c'est bizarre. Pas yozo mona amour et zalité. Mais bima kuna, au cause de l'esclave à m'touté. Kende qui bangi sokuto ba intellectuel, ne ba intellectuel, mais c'est belle kuna. Mais vous encouragez un dictateur. Oyo kadima ngana yebisa bino mbalebele na kosa te. Moluba akoki kozala pasteur te. Mais comme preuve, tous les violeurs congolais sont des pasteurs baluba. Je précise, tous les violeurs congolais sont des pasteurs baluba. Dans un criminel sexuel, Paul Mukendi. Akimi, boyebiti na Akimi, azoko sabino. Mukuna a violé avec arme. Oh, bakosi le maka. Mais oh, yekolo a ndenge nini. Ceux qui va violer moi, non, moi si. Beaucoup soit pas y a violé. Lorsque une fille Moulouba est violée, est victime de viol, on encourage, on applaudit les violeurs. Ah, mais, et ça m'a ouais? Donc, yo Moulouba, si vous violez moi, non, moi si, vous mettez les violeurs ma boko, vous condamnez la victime. Ah! Baliboso, hein? Baliboso. Alors, yubino ceux qui m'anissent, boyebi ke batouana, les balouba sont des menteurs, des traîtres, des violeurs. Kadima n'a rien à voir avec Kimbangiste. Kadima, c'est un petit délégat sexuel catholique. Alors, binom psycho Kimbangiste, yabino zanini pa Kadima. On va benga mendicité, c'est ça. Donc, vous êtes des mendiants. Il faut que vous côté là, quelqu'un qui a volé, élection à Fayoulo, boye bien ou bien.
alors so bano côté là parce que vous voulez apesa bino mbongo alors si vous marcher pour apesa bino mbongo eza ki mendicité o comme mendiant et mendiant on perdre valeur na yo bato kimbangisa so bozo kanga bozala juste et droiture mutu soka sali mabe et biso pa na biso ba Congo mutu soka sali mabe il mérite toujours une punition boza pour yete mais et ça comme ça biso comment église kimbangiste et tatana zo ba clair doctrine quel ezo benga nini doctrine Papa Simon Kimbangu alba ina bino soki président mo akoti aza voleur de voix dictateur tueur assassin Papa Simon Kimbangu alba ngi boza pour ye ah mais là vous commencez à ridiculiser Papa Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu alba ke soki muto aye abandi ko tangisa makila abandi ko boma batu pourquoi ba manyanga kala pardon ba Congo tant bazoli ba non la mbelité pourquoi bazoli na fourchette na lutu mais mbelité pour ani parce que mbeli c'est le makila bon si comme muto zo bimsa batu makila bino siko bakimbangisi bolobi ke soki muto ka comme président azala ndenge ni azala ko boma boza pour rier ça c'est quelle religion oh religion modèle nini alors na ba Congo ba religion ezo bimakuna ezo kabola ba Congo yango na ba Congo koyoka les asuste soki kimbangiste azo kota kotoyo bongo o wana musuto yebi oyo balinga na batute soko oza na religion na bango te pona bango za mutu moko ya pasi oza mutu moko oza ngatina wana pesa kana kati ya Bakongo kimbangiste ga pe na Bakongo misusu spe ezaka na Bakongo ay meto ko progresser te heureusement bato basinga indépendance kimbangiste aki na kati te ba religion mususu ba na kati te ezalaki ba chrétien ndenge na Congo Brazzaville Philbert Yulu il fut chrétien abundela indépendance ya mboka na bango donc surtout landi to mona kaki ba chrétien mutu baza ko respecter amour du prochain oyo bino bozo combattre lelo mais beaucoup kate eza ma mingi vraiment eza ma mingi tango na soka langage ya boyezo bimana mutu kimbangiste mu Congo eza ma watro en tout cas to bandela ngolo sous na bande na Congo banda yo mna église ka kimbangiste telemela pouvoir tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka église kimbangiste yo kolobawa kadima aza kene na biso mama babomi sur Denis Kadima il ne fallait pas que l'église kimbangiste puisse communiquer sur Denis Kadima au moins sur le pouvoir l'église kimbangiste a toujours roulé pour le pouvoir maman depuis que Congo banda yo mna l'église kimbangiste telemé la pouvoir mais le bas la pouvoir l'église où était la pouvoir c'est toujours l'église catholique c'est l'église protestante bande ko banzi boyoki lisusu pona tata wana wa kimbangiste bande ko eza mawa na biso ba Congo valeur tout ça na yango oya ko tenir langage ya ndengo toki papa na kimbangisa tenir mais c'est bizarre eza mawa mingi que mon consignon soit koya surtout dans la simana cela veut dire que même mon consignon ko ça criminel parce que ba linga ko ba criminel ba criminel combien de fausses communes Kabila tchana ba Congo combien yo mutakimbangisa yo ko bake na mona ki petit yo ngina ma uye pa leka lo bandengo na biso so mo konzika ga ye medi est-ce que botanga te do so mo konzika ga ye azu place wana toza derrière lui c'est quoi ça finalement et nous no bani ndenge bat baso mona passe lelo ndenge baso ko boma batu bomona laxi eloko moko awa bolobi bozaka sima na ye no ba soda akuma ki ba miyibi ça ne va pas bino bozaka na sima président wana oyo aza ko faire souffrir batu ya ma mingi ngaso na kimbangisa na longwe mbala moko na déclaration ya tato apesi so ngaza kimbangisa na longwe mbala moko na longwe ba ufana wana pourquoi ka pona ki fanatique oko fanda wana pona ni pona ki fanatique kaka c'est bizarre est-ce que doctrine na papa Simon Kimbangu mutaloba yango ke mokonzi wako yabwe même azandenge nini mokonzi oyo ya nzambe eza oyo a respectera peuple oyo ayaka na amour oyo ayaka otangisa makila azala pona nzambe te voilà toute autorité vient de Dieu autorité est na nzambe mais autorité musupe uta pa satana
hein? Il y a deux dieux, le vrai na oyo ya menteur. Alors ba oyo ba yaka na dictature, eza ba oyo ba uta pa ya menteur. Ya mawa. Alors, Nabanji, bomoni moyibi, bomoni soda, bafutaka ete. Bafutaka ete, asa nini, ayibi. Alors, ayibi pona nini, parce que bafutaka ete. Mokonzi aza wana, bafutaka ete. Alors, siko bino, bon, kote la mokonzi ndenge wana pona nini. Boyebi que Chilombo c'est un tricheur, il a triché, c'est 15%, ayiba bava batu, mais bino bolobi, et pourtant boyebi vérité wana, bino bolobi, ezala ndenge nini, biso ozaka na simana et c'est regrettable quand même. Voilà. Tokubona na mboka wana. Ah, nzambe na ngai. Tala, malnutrition. Wapi awe? Ah, ekimi. Nzambe na ngai. Ya pasi, hein? Ya vraiment pasi. Nzambe. Raison pour laquelle Ekolo Bayango na longwe muluba. Pour 4 raisons. L'orgueil, bandeko na ngasa muluba, mais na saka orgueil. Pour 4 raisons. L'orgueil, et ça la bandeko na ngabaluba. Na longwe muluba. Égoïsme politique. Kakabiso, na longwe muluba. Troisième, tribalisme na kanisa ça na bandundu na politique. Na kanisa ça na Équateur na politique. Na kanisa ça soki na ba Congo na politique. Mais en politique, les hommes tribales politiques, c'est mes frères Kassaï. Na longwe muluba. Complexe de supériorité en politique, muluba monaka l'équipe atunyoso. Yangote. Même si on na kofinga na Congo, et bandi na bandeko na ngabaluba. Kantuaka, Kasenji. Donc, qu'on minimise mutu na longwe muluba. Yango na yepa papa na nga archbishop kutino kusenga na yo. Yoza munyanga ya ba Congo. Naza fils na yo spirituel. Soko ko sa ba chef kutime bo adopter nga na koma na munyanga papa archbishop. Luka ekolo mususu. Ah, luka ekolo mususu. Luka ekolo mususu. Luka ekolo mususu ndeko nanga. Sia makamuna wana yozoro baona. Kaja ndegeli ya kwambila gouverneur udeba honorable mujiba muteba kakungulu. Mu junior muteba kakungulu abasungi bamu mulupata pati bayirika ngalelo luba kupambila kubwa lukai bwana basungula mulupata pati ngwa ibanwenze luba kupambila kubwa lukai Tangile muntu kubona enda hapo kubona ngena kumwambula magai kumwambula muntu tangile muntu ngaba wewe nenda ya ile bobo wewe kama bandi sinye mama tangile muntu kumwambula anapo ne tangile muntu wekanenda mfano kuwe kumwambula amwikulwe bakashba benda babambula ambiji kude baluma bantu baluma bakubasabula vraiment population wa katekela iduta tabikol depuis 13h ujumfula mubanga bobaja bimana babaja momo tuka déjà 16h 17h utatuita bunyi la population anubeza koku mwenu monsu bwa inakwila koku ba mwena ntani katumatu mama tangile mbola bwa mama mwembula mama kayo kana
Eza bundu babunyi be ba province wawa mu ba Chilombo mwina. Ba president wetu wali tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Eza bundu babunyi bikole. Kola babana bale basabuka. Bandeko makamsusu leka na mboka na biso so bazoko yebisa yongo ozomona ngo ndireza blague ndireza ya solo te mais eza ya solo eza mawa vraiment eza mawa totana no Kabunda tunakuremercier bêtise unakofanya mfumbashi wewe unakombata tani moya wewe unalanda tabu kala lake huko Karunda ukundu kwa mkete wewe Kabunda leo unatafuta kuweka chibangu unatuambia ketabu wewe balikwambia ide pesa ule lazima ulete des autres chibangu anakombanisha nani Jamu Kanki anakombelesha Chilembo Court ule anakombanisha Ligue des Jeunes anakombelesha tabu kalala yeye ule leo kuna leso ya utambi unatoka kukulikasi kwa kamera kule kwa na uchafu leo naona mai na ando atafuta utozeni kitu kuna federation kama uko mwanaume mamako alikuzala kuna mbolo ya kushoma ukuye ufunge federation kwa pima kabun mimi nakuelezea shie tuko tushakubeba mimi ndio surfisi wewe hata kukishasa nitakuchambula wewe hata wapi nitakuchambula ile betizo na kufanya sisi tuko disciple ba Tshisekedi hatuna ba disciple ya kabun kuite pesa hakuna pesa hii uko aventurier unauisha watoto uko na mtoto wewe una mtoto bali mtoto wa bibi ela aventurier wewe kabundu wewe watafuta kucheza na ite pesa cheza wewe kabundu mimi nakuchambula tai yako ndio tai ya chibangu pale pako maini yako ndio pako maini ya chibangu una raisonnement et tu raisonnes comme un homme bête que tu es aïe ikrekala kuite pesa watafuta kutulanda shetu kwa kuite pesa Tshisekedi maintenant deuxième docteur en droit kabundu docteur en droit de Kingabwa unakuya unaanza kuuza manyumba nouveau riche unana mai na ambisa kandumba we utatuambia nini wa una na leso wewe kutupatia tu aite pesa mimi nakujibu wewe fanya